Chers internautes, bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission Short Time. Short Time, c'est l'émission à laquelle qui passe dans notre site EHP Media. EHP Media, oyo tozanga gate koloba mikolonio surtout EHP, cela veut dire Edo Amani Production. Papa Edo topesi mbote siko vandi na Londres esika bozwami na libota mobimba. Lelo to memeli bino na short news kosolola na bino na ndeko na biso moko ya musicien ya Zaiko Langa Langa Star. Sans plus tarder, tozo kota masolo vraiment nande konabiso Bijou Bass oya basiste au sein ya Zaiko Langa Langa Star ya président Nyoka Longo. Bonjour Bijou. Bonjour mon frère. Wana tozana Bijou tolingi toyeba mwa moke, les gens te voient, ba monio, ba o ba yebi, ba o ba yebite, baluka ba yeba lelo parce que biso rôle na biso ezaka ya information ko pesa ka information ko pesa ko la kisabino et pas ya ba internaute ba onyo surtout baza partout dans le monde. Bijou Bass bazo bakisa yo kombo ya bass liboso donc kombo na omoko Bijou eloko nini yo beta pe o beti na orchestre nini avant ko ya na Zaiko po ba pesa yo kombo ya Bijou Bass. Bon, on a beti bilo rebelle, on a beti ba bilo rebelle vraiment, on a beti ba Sambara, on a ba collège de noble. Na beti pa venanga defao, na beti pa venanga JF fongeza baleta. Ndi na yagi sigo na osuksa na pa vena papa na Josa. Papa na Josa na beti mukonga koba, na beti ba publicité ba bralima ya ba prémisse, na beti ba mambebele sigo na Bijou. Sigo na minute 207, ma 207 kala mingi bobi nango. Pour tout à l'heure dans un studio. Na bimeka libana na kuta une émission bika so ba mission to zang to lecto lexa émission te ngo mo na salle émission pour ba ga 207 tezoya. Balobi 207 tezoya na kati ya Zaiko, 207 tezoya mama Brigitte Mvemba na Allemagne yoka sango oyo na yebi ke biso to gendara mingi penza mwa mabondeli mais masango oyo ezali ke na kati ya Zaiko 207 tezoya. Bongo muto azobetela biso guitare basse kuna eza Bijou Bass. Bijou toyebi ke bino penza bato asima on dirait bato ba s'intéressera na bino mingi te. Et lo kone sala randeni. Tu as fait d'abord combien de temps na musique? Parce que en te voyant comme ça mutu mso mona jeune moko boye na Zaiko tozoyeba te est-ce que o umeli na musique o beti pendant combien de temps yo sali na musique? Na bani na umeli makasi na bani musique na âge ya 9 ans. 9 ans na obeta guitare. Bon nazaka na guitariste c'était pour na danseur wana wapi naka danser na orchestre ya grand frère na mona quartier ka na ngirenge nde tonde ko kola na ki basi danseur ya grand frère na tellement guitar bassiste ala ka fier do faut beta musique faut boluke na bilamba banini ya ko pesa nga motema passe tine na ko la guitare tina ko la guitare ko la guitare luna minute so bon ko se vanter te ko se ko kumisa te na beta guitare makasi. Bijou beta guitare makasi ba vie penza lokola ve Godé le Fombo fondé des pouvoirs Didier Masela bazawana yo po mi beti pina tolo ke na beta guitare makasi ya solo wana. Oui na beta makasi on a ba grand frère ba boya raté so boya ya ozobila kelimabe ba pe ba beta ba yebi ke petit na bango pe abola ka fort. Bona kutu kolobate ko keneka oluki ka vie Godé. Wana directeur artistique na collège oluki ka yi abeto liso nanga. Donc Crio Toyoka ya Sambara terimbo donc yong to beta bass na album wana. Oui ngam na beta plus de 4 disques na mouvement wana. Na beti Sambara, na beti Panique Générale, na beti Mochoir Pembe, na beti Bateau de commandement. Namboka libanda par hasard to neti Angola, Brazzaville, to nini obimate oke na orchestre mo boy avant au salakaka auto au demereka awana ba et puis ba orchestre nini oleki en dehors ya collège noble na Zaiko otanga ina defa na nini na Big Star. Na venanga defa na beti suna mouvement venanga JF Fonge na Brazzaville. JF Fonge azaka awa bongo komi suna azaka awa mais mouvement salamara na Brazzaville. Donc le vieux nabiso JF Fonge eza Jina Fonge te JF Fonge JF azalaka pa ya nani na quartier là pas venanga mo pa banini. OK donc on est à parcours ya Bijou Bass abeti
guitare basse na ye na ba orchestre oyo atangi wana bongo biso pe lelo tolingaki tozwa ye awa ndenge tozwi aza en plein studio studio na bango ya Zaiko Langa Star na président Jossar Nyo Kalongo oyo bazo préparer album en fait bazo préparer les single tous album ya président Jossar. Siko na ba orchestre yo tamboli ndeko na ngai Bijou est-ce que kutani pe ke yo po tenzembo na album moko na tsaka nzembo na Collège des Nobles titre nzembo ngeza Wanduku ya Swahili. Wanduku batu pe balanda yango to eza par rapport ya orchestre ozalaki muke to nini bon ezalaki niveau ya mouvement ezalaki muke yango yokanaka vraiment te mais na quartier to banda kobeta yokanaka. Est-ce que okoki ko meka ko réfléchir moi batu mémoire po batu misusu pe balanda pe ba collège des nobles ba orchestre mike ba s'informer peut-être à se rappeler na moi nzembo ngo muke ti batu mo bayebi yango eza nzembo na yembango pe kala usitugani uta kuwa miye wabo ponatika komilela kangayo nalinga kwemba nzembo te po sala nga pasi ex boss na nga naza na sama bele sala nga pasi na le regeta trop sono emanzi sono raisonner makamwani sala nga mabe makasi taka patron na nga na otokota sama bele dona ebiti donc sala nga bien ti sala nga vraiment bien ti. Ok, que son âme repose un peu, président Nabiso, ex-Homo, donc que son âme repose un peu. Voilà, donc le loto, yebisi bino, to rappelé bino sous tozana Bijou basse, nde tozo meka kosola na ye muke to yeba, siko Bijou, liboso ezalaki au monde appelé orchestre penza, mais fondateur nango, aza guitariste, aza batteur, to aza pe instrument, donc mutu ya sima na instrument, mais lelo on dirait beaucoup ka sous-souté boza pena na gaz te les instruments bino bato sima to yebaka liboso moi kombo ezoyo kana alo baroza cimetière kumba biso bazotanga ba kombo mais lelo on dirait bino penza bokoma eza di ya quoi te eza na ngokaka eza na ngokaka neti collègue nanga président Roga asala mouvement na e ezo améliorer kaka et bango pe bana na génération moi likolo tozolo bana lelo boye donc on dirait penza ba guitariste on dirait moi fula pena eza penza te eza neti boza un peu réduit en quelque sorte je sais pas eza dit à quoi ba président ba koma ofina bino to ba musicien ba koma ofina bino to ni bon eza nango ba président ba koma ofina biso te eza kaka nde mutu so komi na temps na ye asala groupe na ye asala na ye na ba possibilité pe ko sala groupe eza kwanga te eza pasi ko sala groupe yango to préférer tinga ma guitariste na préférer na beta na orchestre mutu l'essentiel na za na bien ndi na za kana bien na vivaka na bien na mouvement na za donc na éviter ce que na kubula ka kolongo ka lelo mais na za nan Bijou alobi kolongwa te lelo président Nyosh yoga sango Bijou Bijou alobi lelo nanu te ya kolongwa donc azana ye penza na Zaiko papa Afonso na mama Rit na France to pesi bino mbote papa Afonso mama Rit ba mbote na bino yango to yebi ke moi vacances ezai kota Londres et sur uta ekozonga ba mbote ya trop to pesi pe mbote na mama na biso Brigitte Vemba mama Giselle to pesi yo mbote jour wana ndeka to sola ki quoi ezalaka bongo na bosanité my uncle I'm greet you so ndeko na ngai Bijou ba projet na yo ezalaka nini na musique congolaise lelo ndeni ozomona en fait ba projet na yo nanu na musique na biso et puis ndenge nini ozomona évolution ya musique na biso par rapport ya oyo ezoya peut-être ko envahir biso bon par rapport à musique na biso nazo regretter ka po musique na biso batu bazo yi bango bazo se retrouver par rapport na biso banani ba yi ba so tali lelo ba ivoirien ba obeta ba décaler c'est ben c'est nous machine à kauka c'est Mary Joe so tali ma machine à kauka ba beta tak eza drummer azai comme ta salon drummer azai kwa salango siko bango basali na bango vitesse bana bango na ba producteur ya bango problème wa bino bona bino na ba producteur kasi yango nazolo bati ya biso sozonga sima po tozana bato ba soutenir biso te bata ba paquet po musicien asala art na e yokana pa bato
mais bino awa bobelela bato bambongo awa bozotanga bakombo songolo pakala les grands charismatiques botangi grand prêtre ce pe bazala ba prêtre ya ba église nini toye baraté mais bango kuna toyoka na biso place batanga bakombo wana te mais bana ba producteur ole botanga bato wana bakombo bapesa bino $200 $100 bo rendre bato wana bakoma ba producteur bo négocier na bango botalisa bango sorti ya marché nde bando sala ke bino pe bo se retrouver na misala na bino bobwaka bango bozo lancer bango système mabanga siko ya bango mabezani ba ivoirien batimbela na bango yaka na mbongo to sala album yo zwinga na zwi. Bon, biso na Congo mamwana meza pasi pona kini tozalika na producteur moko. Nani wa? Pauvre Lando Batibuka. Ah, pauvre Lando Batibuka po azaki obetsa zaiko na extrême. Abetsa zaiko ka ati, abetsa bokese belé ba JB, ba Wera, ba vena biso ba ve beaucoup. Mutasala production ya 6 millions ba souci. Vie wana. Mais base belé toyoka ba kombo wa peso to bito bando tanga ba producteur te wana ba producteur te ba produit ba producteur te so ba producteur andi ba seno sala musique na Congo sala musique na Congo ezate mais sikoyo sala musique ezalate eza problème ya producteur te eza problème pe na bino mo na nous gestion na bino tant que ba musicien boza gérer ndenge nini est-ce que bo se réunisaka boza na moi ba l'aide mo bo tsaka ta ba contribution mo pour lobby bo sala lo mo grandiose e bandaka nango lisanga ba pesa ngo kombo lisanga e bandaka nango mais comme na tamoko boye renizaka suste bombo na ba cotisation bondo sala ke ah na mtazo mbongo na ye na mta récupérer la na yo po tsaka ozu yango biso tout ça o récupérer yango na récupérer ngo nyonso na tika ngo doté voilà au moni donc toko pesa na biso ba ivoirien to ba nigérien banani toko pesa bango faute te bo bandi lo mo bo komi na suka te sko bango so ba bandi ba komi na bango na suka mabe na bango wapi biso to banda na Afrique noire biso ba talboso to genda coupe du monde lelo to za wapi. Donc makamunyo surtout tokoza tozalaka nango tokoka na biso gérance te so potali na banzela na biso a place ya olo na pelouse bo poloni lelo esali décor lobi tokoka ko entretenir yango te donc photo sala makambo tokoka bo eza na ka ndinga mboka na biso pour so tali bien eza na ka ndinga mboka na biso eloko nino ko loba na ba musicien nyonso oyo bazaka na poto o bazaka na ba Afrique o babeta musique en dehors ya Congo. Bon, on a l'obara na ba mission tout baza libanda ba mission tout baza na Congo to lingana te andeo ya ba o baza na Congo ndenge ba beta musique ba misu baza ko interpréter banzembo baza iko baza ba album te me ba interpréter na ba boîte de nuit na ba place na banganda ba nini oko yebisa bango nini ah bon on a yebisa boka ba travailler ba luka basala ka innovation o ya bango ba beta ka ba musique ya batuté pour lobby ou vivre na musique ya batuté linga o vivre na art o ezobima na nzoto na yo netinga nga na vivre na art o ezana nzoto na nga na beta musique interprétation susté pour na beta musique interprétation to na kota ka orchestre sika to beta no interprétation mais to na beta ki da première disque na beta so interprétation ti bongo ba producteur OFC bango oyo bazomi benga ba producteur lelo nyonso tout mais toi na producteur moi un grand producteur Papi Moussoui na Londres donc yé to yebi ke yende ma vérité wana mana oyo kaliso na mingi na yo kaliso na mingi ngabe ku na olila o nga na osenga suna osenga eso ko talanga donc je peux écouter na posa na ye les grands producteurs Papi Moussoui Pichuba Sabiza iko ba na posa na yo. Voilà, bisoto véhiculer un message pour tout que oza un grand producteur Papi Moussoui. Voilà, websi ba producteur nini o nyoso tout bazolanda. Na biska ba producteur batalara ba o wanate bazo produire. Ba aria bien eze batamina se ya mabele na ne bimite. Neti ba artiste le rolanga pour nataka na ngamoko pour na rafier na ngamoko. Na beta la guitare makasi pis na bina ka koleka tous les musiciens à Congo. Hey, et wana mana lobi vérité à part patron nanga. Ayona ngena koma yo leka Vénios mutus ogotala na télévision yego liko bina. Yagona lobi te à part patron nanga. Na leki tous les musiciens na robina, na leki tous les guitaristes ya Congo na obeta guitare à part vie nanga Lofombo, na vie nanga Tosha Bass. Yo le guitare tata mobile na obina. Ah bon, vie nanga Koli, ils appellent âge.
azabe âge aza président nanga na ko manquer respecter mais via Koli Kobi na pesa kana âge moko boy surtout télé par exemple na pesa ka télé ngana président je sa obi na loko langate. Ok, tokomi na suka émission na biso pichu na ebite liloba suka eza nini okoki kozala na mwa batumi balemisa tu ya poto lokwa ya awa okopesa bango mbote pe ya suka olobi na biso nini. Bon na kolobaka boy na kopesa na ba salutation na ba fanatique na nga baka na mikili Henri Wolf Lumière Nzambe Bibi Kabena na pesi Verdon Dito na pesi momi na ngai azaka na Paris Benita Lukoki na pesi papa Derek Lukoki. Hein? Mais mingi na osenga o nga na kosenga bato balandaka biso na mikili bosombaka ba image na biso kande bosombaka na ba YouTube na ba nini po biso pe to se retrouvaka po nga za ba image na ngebele na tsana YouTube mo pe na bendela ngo na moi systématique ebele bosombaka surtout so bote botali bomonaka image mo ba koma prémisse akangi masolo je mo paye yango bomona mapasi bodeko ndenge na lobeka na ba image wana na YouTube bostola ka prémisse akangi masolo bokuta basisi na bino abina ka makasi bomona place bo découvrir nga vraiment ya wana ngana lobaka na remercier émission kitoko makasi émission ezo sala ba artiste ba ebana na ba mikili ba mona bino ba mona émission nde yango na remercier ba tuba sala émission za kitoko makasi na yo ko kala masolo lelo nga mona découvrir yango. Bana mikili on a expliqué bino eza lokuta te lande mission pour sepela ota pe ba artiste ba sala musala ya bien pour so mon émission les gane émission yo c'est ka sala musala ne bien so ka leke ate donc elote. Merci Bijou Bass alobi na émission Oyo na émission Oyo na Short News ndeto relaxa bino ba artiste nyonso tout o basala musala na bango ya bien artiste ezaka to relaxa bino o azala devant scène te o azala na micro te basiste logo la ba Bijou Bass eza ba artiste o basali trop o pe ba sala biloko bien je crois to yoka boyoki mukongo koba ye mutabeta yango mutabeta bass na mukongo koba yeyo kana na nzoto mike na ye oyo nde anyatela biso na mukongo koba bongo biso pe to ozanga te kopesa ba mbote na ba enyoso tu balandaka biso nde ka ba ebisi bino équipe mba yeyo orgueilleux serviteur na bino parce que bango nyonso bazara ba humble serviteur moi je suis orgueilleux serviteur ya bino voilà donc to pesi Talibo Talima grand frère propre to pesi mbote kuna na be la place aux ali to bosani te Maman Clara de Bruxelles, to pesi bambote place aux ali, to pesi pe Kadi Chikala, maman na Versi, maman na Janeli, maman na Charlotte, donc maman ya maman na Biso, to pesi bambote place aux a. Voilà, donc tonton Alphonse, na maman Rit na France, to bosanité, jamais to bosana Mariana faisait Amani, Chancy Amani, Loni, bandeko nanga nyonso, bongo onku. Mariana, I love you. So let us see later. Bye.